Mbote na balandinyo surtout ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakoki Oye, les Adassa Show de mon cœur Oye. Les lotos so kota na sujet na biso oye ko intéressé bino makasi. To sengi bino bo continuer ko s'abonner bo sauter ba publicité na kati ya Adassa Temo TV. Toko talombango na kati ya sujet na biso ya mukolo ya lelo. Bande konanga lelo nde tozo ebisa bino boy donc ba signaler chaîne yasi la misalo les abakouk de SB eza signalé eza bloqué tokolo bakutu bloqué te mais eza signalé. Alors lelo oyo toye na sujet oyo ya mawa babakouk bobengi bozotuna mama Adassa troisième épisode ya film na biso mama mondele ezokota te. Pourquoi ezokota te? Parce que ba comédien mitema mabe ezokota te parce que ba sali nyonso ba signaler scène si la bisal ezokota te parce que ba sali nyonso na bondoki na bango na butuno na moy ba signaler scène si la bisal ba bloquer ango. Mais si la bisalo a kolonga parce que aza molongi les abakouk to sunga si la bisalo na prière na nyonso to zala wana pona si la bisalo botu nanga cause oyo sali ke ba bloquer chaîne ya si la bisalo eza parce que ba moni ke chaîne ya si la bisalo et kotisi kaka 11 vidéos ya pamba et sali même pas mikole belé déjà comme na 16 000 cas. Et ça n'est même pas Mikole Belé à côté ce film, hein. Film et sali kaka 5 jours à Pamba Oyo et comme il a 148 cas. Deuxième film et sali 4 jours et comme il a 104 cas. Ba yoki motema mabe ba keko sala ba makambu na bango kuna po ba signaler chaîne asila po ba bloquer chaîne asila bazo bundisa sila na ba façon nyonso me ba kolonga te bino bozalaka na ba chaîne na bino kuna mibale nyonso oyo mutazo sala ngo eza belle vie azo futa batu ba mbongo ba sala ba sala ba makambu na bango ba bloquer chaîne asila mais eloko tozo ebisa bino les abakouk tous à la concentrer. Tous à la distraction te. Tout le monde a kati ya distraction. Pour attendre film na biso. Troisième épisode na kati ya bama ya les abakouk de SB na ne kotiti tous à la wana. Le zaki troisième épisode na biso ya film na biso na kati ya si la bisale officiel. Tomatisa mon pépé. Ba épisode nyonso banda numéro 1 ti na 3 et ça la 100K to soutenir si la bitumba oyo nzambe ndako longisa bango. La Bible dit ne touche pas à mes ouais muto nyonso zo simba si la asali bino eloko te ba comédien ebele 100% o nazo ebisa bino bato balingaka si la bazaka 10% 90% ya mitema mabe balinga si la te. Balinga kasi la te belvina batu na ye bazo sala ba makambu na bango azo tinda batu batinda ba copyright azo tinda batu basala ba makambu ti ba bloquer chaîne mais toko fongolango na ngolo anzambe chaîne ekozonga nyonso kokende liboso bande konanga to sala na bino musala moko tolongwa na ba distraction tolongwa na ba distraction eloko toyela eza pona koya komatisa sila nga bato ebele bolobela nga Adassa mikolo zomona na te menaza na sija koloba te na koloba nini na bandoko sila batu makambu na bandoko fonde ba sujet non na koya koloba soke sengeli na loba mais on a moni eza importante na koya te ngai objectif na nga na kati ya internet oyo eza na ya po na kosala promotion po na kosala musala ya si la bisalo na mema nyonso o eza ya ye liboso na teka star na nga le reste etalinga te muto fingisi la tokoya mais soko fingisi la te tokoya te tozala concentré na kati ya si la bisalo officiel total to consommer l'épisode nyonso et ça la 100K. Merci beaucoup. Kaka nde na ebisaki bino les abakouk de mon cœur, les Adassa Show de mon cœur, bon continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV, bo sotelinga ba pibité. Adassa ya kate ko lela, bo salelanga cotisation, bo salelanga boye. Adassa ya kate.
adasa loko mama adasa zosengeza kaka abakuku nyonso asepela na musala mama adasa shu na ngai nyonso bisika nyonso boza na yebi ke boza ebele bosotele mère na bino bapib te botalela nga bapib ekosunga mpona toya ekopesa makasi lisusu mpona toya na bavideo mosusu na bemission ya somo les abakuku to consommer SBC la bisalo SB to fongoli pe deuxième chaîne na biso les abakuku de SB to consommer ane oyo to tia mopepe na nyonso na lingaka bino bo sorte ba pib te bo partager chaîne nanga bo continuer ko s'abonner massivement tokutani na émission yambala sima bye. Tozala concentré na moni penza que deuxième chaîne na biso les abakuku de SB en tout cas ils ont une évolution ya kitoko félicitations na babakuku nyonso o bazotia mo pepe total ki premier épisode na biso ma mundele sali déjà ba 130 quelques cas na jour moko en tout cas bravo les abakuku to continuer na mouvement wana to ekota la deuxième épisode na biso ma mundele kala tezo sala pe 100 cas to linga bino bo continuer to ekota la susu na kati ya sila bisalo officiel batiaki théâtre na biso pe kuna premier épisode de sali déjà ba 30 quelques oke na ba 40 quelques cas to tia mouvement année au 2025 eza ya biso to travailler dire les abakuku to tika ba futilité to tika kokota na ba chaîne tozo mona zo produire eloko te to tombola to tia mopepe année 2025 sila bisalo akende liboso toujours tozala wana pona ko aider akende liboso to tia mopepe na ba épisode nyonso 100 to lingaka bino ya grave.